Ce qui Barcelone a eu passeport rouge. Problème ya Congolais et Zawap. Et ça vient naït. Et ma bête Azwa te ou ba PCA ou ba PCT. Différence c'est Zawap ni échanger na vie nao. Et puis na ko sa hote tiango na mutu na yo makambu mami Barcelone lobaki eza ya solo déjà nyonso lobaki wana na ebite pourquoi zo so ba Congolais. Ngazala na ye. Ngazala na ye na za na bof. Donc ngana ebi vérité tout. Donc bandeko ba ebite Barça déjà ninga zalaka wana azana doki. Mami sila. Ouais. Non, wana mami. Abengaki. Abengaki to solo laki. Yekutu, omona na vie de to la boye, ti na zana kin. Na zo chance akuta na mami te to zalate. Tu vois? Mais les jours on na ozonga abenganga. OK. Abisanga yekutu. Na ibite so mami sila lingata meka ngato ezala yinini. Mami ozalande simple boye, do to kantsake mabe. Ngakune ya bongo na lata makama be na mutu. Na mona ke kaka donc on dirait donc difficile aba ndenge moko boye donc lié moko pena na simplicité akompe na Europe abenginga ami mon fils naza awa oyo pongo faire rigola lala banda botama kana tour na ngana obenga bo faire rigola olala ya nous ango bo beta ngana zala na wenyete na même musicien te naza artiste comédien nous ango nini et puis le seul comédien pe mo matière na podium na bino jour à martyr ezalanga na tangola na tika famille na ngana lata combinaison na ba luka na stade de martyr ya na toka ya ofele et nyos pe balaka na zwa et l'autre côté tu vois donc bureau ya le padre muté bomaé on peut sanga te ya na ndenga mabete lia avion la combien hein na mataka na na Air France na mataka business tu vois et ça na eloko oyo le padre ko la kanga te oyo pena iko bungisa nga mutu faire rigolo ça tikeli nga orchestre on est belé ba olongwa voilà Marcos déjà allez mais atikela na orchestre ona il est déjà na longo lié Marcos na disco ko tala na oyungula sikoyo na ye malé ba Tracy Eleza na longo lié et puis suspension indéterminé na kemi na mama faire na lobela keka bolamu na bundela kaye mais l'air moi comme aboye obenga aya mosute obenga bureau boye o prince akendeke États-Unis oyebo sécurité na port na prince alali sio na yokela nani leader amisi ipupa yeyo seul fils ya El Marabia Acha voilà fali ipupa aigle yeyo ngane mna yo tika aigle fali ipupa na yere ti na kata Charles de Gaulle ba image za na TikTok nanga aye aigle pe atali alobi ate ozalande mutu malamu boye nini bato ba négliger nga viete ngamo na se trompa ki ba négliger nga te ngano na se trompa ki adresse ya o utaka poto o na kino mataka moto aka yo moko vraiment d'ailleurs ba leader ba oui OK so ya promettre on ya la ki onini man fallait poupa ya la karate ya salara OK ya salara na minute déjà transfert na nga déjà on entend na kitibo eza de assuré on va finir à Fali be yo pe ke baba kotu na même ba finir nani de ba finir à Fali ya na tika la mutaka la pona ye ouais so fini na tika la mutaka la ouais na la ki yango ya mutu ayembaka na français sans erreur ye wana oui abeta ngo bien pourtant bakenda ba studio biso to zalaka te ngana tika la kotinda musicien moko te kende ko yemba na français tango bini boye oyemba mabe ngana stinda mutu te ngata me bini kaka ngana zwa ngona tina TikTok nanga babone bakomolo bate ayembi mabe ayembi bien mais banana bana ko poster banana bana ko cha aigle ezana mutu moko ta lobaki aigle ayembi mabe na français autotune ba compresseur ngo so yemba te osai la ngote maître Gims grand frère nanga to zalana na Paris to zalana na kata France ayembelaka ayembaka na autotune aigle 54 visa en tout cas et ça ninga bien jour na yoka kiango tant na talika na réseau bombala moko 54 visa OK na délégation 54 personnes na ba journaliste na ba artiste comédien na ba musicien siko tala kaka aigle akezwa susu na ba musicien tout orchestre mususu love is crazy, love is funny. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa.
na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Voilà, nous sommes déjà avec le leader à Missi, donc Tozani André de Kinshasa. C'est un artiste comédien, donc grand parmi les grands morts en Abisso, à la ville de Kinshasa. En tout cas, merci Belé. La poupon du bon au Canada, mon ami Bambote Belé, qui c'était mon petit bonne guérison à toi, mon ami. Et Bambote Belé, Jean-Robert Kalala, les savants de l'ABC, la force Kati, Motema, il y a maman fait Nicole, maman la parfaite, maman Minzemba, Motema, tous les peuples embêtés, Bambote Belé. Et la bosse était Billy Vumuka Fondation, tout ça, voilà. Mika Bati derrière la caméra, en tout cas. Je peux déjà Bambote Belé, un leader à Miss André de Kinshasa. But principal Nayo, toujours en cheval, aux autres en Kinshasa. KVK, comme disent les Kinois. En fait, nous nous sommes aussi dans la ville de Kinshasa. Nous sommes dans la poto, mais nous sommes dans la si mandat. Ouais, Yves Pan, en tout cas, merci beaucoup. Na accueil Nayo. À chaque fois, ça la casse, on a un mboka ou bengaka. Ça la bien. Reconnaissance de Angoyo, famille de Angoyo. Donc en tout cas, merci beaucoup déjà dans le monde, on est en bonne santé. Parce que Belé bana âge na yo pe na âge nanga ba koufi bana ba prison bana ba hôpital mais ngana on zamba sali grâce tout ça toujours en bonne santé. Mais ça linga bien. Et là on a remarqué tant on a na kin awa mais remarqué lo komoko ba coupe Belé ba lingana au moins moi bali na kin kole moi si na ipen
omona te ntango boyoka etalana bambongo nyonso ya libala ezosila na transport mobala na journée couple mobimba banda bolingana eza kaki mosanti boswanaka te bobundaka te couple ya ndenge nini wana non na couple ebongaka mpe lere mwa matata esalaka très bien omona na couple mpe kosala erreur te bandeko tuna bakino bolanda nga ata na poto so olingani na mobali sala effort bokangaka bafoto bozala na bavideo mokolo bakowanga na yo obimisi kaka bapreuve. Voilà, bit principal na tunaki oye na bila Kinshasa en fait oye musala na yo kaka ou bien oye visite ta famille ndenge ezalaka. Ouais, en tout cas mais ça wana nayaka toujours parce que mboka oyo tobotameli awa bafaire makambo nyonso eza awa donc rien n'empêche que ce esengi na ya na ye nanga donc totalaka famille bacamarade makambo nyonso na bafaire nyonso esangani ouais bit yango wana voilà ouais na makasi lisusu oyo na ye nango na ndenge ya kine omoni miniti oyo na kati ya kine ezosenga kaka fozwila bato bavisa donc phénomène visa yango nde moto eganga na kati ya kine fozala vrai leader fozala motu moko obimisa bavisa nga mpe na miniti oyo en tout cas naza na 34 visa déjà na maboko ouais donc liste eza molai ngana oke na bacomédien ngana oke na bacomédien ouais ozomema nani na nani ouais en tout cas na 34 wana bato naza reconnaissant na bango baoyo bazanga te nkela déjà aza na kati nkela azali vieux gaou azali na kati ouais vieux na biso ya limosi ana kati tu vois donc nga nake kaka na bato oyo moni donc basali vraiment babiloko pene marquant tu vois bango bana kati wana lobi ka 3 liste ya molai Musobozo ana kati ouais obomisa bandeko na famille bakozami kilengo solo lui ko taper aza na kati bango nyonso na okena bango mais aussi nous peine na yo Kimi si la bisalu na Paris tanga ye na Paris leader a mis sa monanité bungalo comme les Kinois si la bisalu ayi wana mami sila ouais non wana mami abengaki to solo laki yekutu omona na vie nde toalaka boye tina za na kine nazo chance akuta na mami te tozala te tu vois mais le jour nga na ozonga abenganga ayebisanga yekutu nayebi te so mami sila lingaki ameka nga to ezalaki nini nayokaka telefone abi mon fils oza wapi nga mpe na bi ate lokola mongonga mwasi na kati ya mama na biso nabi non mama en tout cas nga nde nabonadi na avion naozonga poto abi fale tozala nazana elomo mpo na yo nabi nasolana na niveau wana o mami sila nga bi na banda na koseka nga nabi mami ozala nde simple boye do tokatisaki mabe nga kundeya bongo nalata makambo mabe na mutu namonaki kaka donc on dirait donc difficile bandenge moko boye donc ye moko mpena na simplicité akomi mpe na Europe abengi nga abi mon fils naza awa nabi ok tomona ndeni ote makambo eza yaka boye non te asololaki nata ezalaki te non nata ezalaki te ye ntango azalaki na le libanda nazali na Grèce nazongi ye aye akebela ngana na France tokesusu te na nde azongaki kini je crois cette fois-ci na film ane pe leader a mis ozanga te non en tout cas déjà ngani la bo leader a mis na ndenga mabe te toyelela na biso te donc place ba considérer yo baluba pesa yo chance toya tosalaka mosala donc so esengi ezala bongo pourquoi pas ya mosala na biso ti cope na biso nde yango tolelaka yango tobimela yango tovoyage nango donc toboya te leader a mis combien d'années na mikili ya poto bane déjà eza ebele ouais tolinga otanga te parce que yana baebele mpe baza wana peut-être abeti bane ebele koleka yo emso alingane koya mboka te siko yo ya loba boye nasalika une année 2 ans ayokeli okanda osutoka na libulu ya métro ozobimaka mata tu vois siko tokoma koéviter kaka koloba nombre d'années mais en tout cas naumeli mpe déjà naumeli mwana Paris mwana Paname mwana France quoi ouais ça c'est bien alors comment la lelo ndeko Naomi Barcelone même pas un an ami qu'il a poto a eu son passeport rouge et puis eza nationalité française oyo c'est tout le beza ezala mbala liboso ya liboso quoi wayambo et ça les mana Congo na biso ndeko ake même pas un an a eu un passeport rouge n'habité yozaka na poto li sur le passeport rouge ya ndeko Naomi Barcelone est-ce que c'est vrai comme maman château rouge baza ko silika bandeko basali ba 20 ans la poto baza ko silika makasi dans la bodio même
soki tocanga eza mabe makasi. Non mais sikoyo napesi nanu mami Barcelone bambote belé. Bon soki Barcelone a eu passeport rouge. Problème ya congolais eza wapi? Eza vina eti. Ya mabeta azwa te ou bapesi ye ou bapesi te. Différence eza wapi nini échanger na vie nao. Etali mutu te. Ba wa mona mo lolendo salela bango. Mais eza mabete so nzamba salela bikamu ici pourquoi pas? Oh, nzamba bikamu sa nzamba alaka. Mutu moko ya osala demande mo ezelaka 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais yo ye kaka bon 1 mois va répondre yo. Et puis na kosa ote tiango na mutu na yo. Makambu mami Barcelone alobaki eza ya solo parce que national français na déclaré yo awa na ambassade de France na Congo. So na déclaré yo déjà awa ba reconnaître yo papa. So ko koti na ambassade ok na poto ba pesa en nationalité. Ya mabete? Oui, moi je suis allé maintenant ndeni ya passeport rouge nani. Yo zaka na poto ta na poto toujours à cheval Kinshasa Mikili en tout cas autour na vraiment. Ouais. Yo mon on a passeport rouge te. Bani wasali ba 38 na émission. Na émission. Ça l'accepte. Ah, OK, otuna. Et belé ba oloka, ba ngaka ba leader a misi, ayela ka ndenge nini, ozonga ka ndenge nini. Voilà. Non, ya mamba finanga, na linga pena otutela tolo te na mamba mikanda parce que ngana za na kati ya France na mona ndeko français akufi bazu mukanda na ye ba kati yango. Donc ça sert à rien olobela. Parce que yo so zu lelo peut-être muninga na ozwa lobby. Na pena intéressant ngate na monde wana te. Mais na ko expliquer loko moko. Pour une nationalité française, na ndenga voie normale. Faut déjà ça là 5 ans na terre française sous-sol. Faut vivre déjà 5 ans. Donc peut-être bah peut ça mukanda lelo plus 5 ans au yo kozwa au fanda qui bien au tamboli peut bien aux na casier judiciaire. OK ça la demande française na yo la nationalité mais ta attente peu ezalaka. Mais ils sont différents na cause à la parent moko français na déclaré moi na nga tikala na Congo na français. Si on a déclaré et qui ambassade a eu rendez-vous à Kei Awa, bah pour reconnaître déjà que sur le Mukanda à partir à Awa. Azave français déjà Awa. Tant qu'on est en France, Azave déjà français. Ah ma bête. Nous il y a Naomi. Ils ont miré que ni salami wana. On a déjà na Mokani alobi askaza moi na ya Macron. Azali de quoi Macron tonine. Ba on comprendre peut-être le rôle ni salami wana. Non, maman Barcelone déjà même les awana na profiter pour appeler ça RK. Bambote belé wana bof na biso père. OK. Ouais, na pensé bambote belé. Déjà nous soit lobaki wana na éviter pour que ce soit congolais. Tu vois, ndeti ngana o souhaiter ka maman Barcelone ba courage belé. Soka zwa ki ango to beti maboko. Soka zwa ki ango te to beti maboko. Mais il suffit ngazala na ye. Ngazala na ye, na na bof. Donc ngana une vérité tout. Donc bandeko ba éviter Barça déjà ngazala wana azana doki. Awa déjà so côté na ambassade ba fait déjà une année za dia mukanda. Parce que c'est comme dans la France, on a l'intégration. Il y a des mukanda au renouveler. Il y a ma bête. Ouais. Non, ma passeport rouge, azwa ou pas. Non, bête les gars, parce que la maman a courageuse. Ouais. Au moins, nous avons belé. Peut-être ma pote ma bengi saraye. Peut-être ma teka lupang. Peut-être ça il y a ma bé moko boye, ba kimisaye akenda. Sikoyo et ça la ndenge ni nomona kambala mo Barcelone ou la mugi na tongo azu visa na bien à voie normale à que poto azongi Congo à ça la aller retour et déranger ka batu et déranger batu parce qu'on dit nga na part nanga na mona ngo ezo sala et ça la nga ni chaud ni froid na sens nini parce que to peut ça ka ba éloge et belé na ba courage et belé soka na ngote ndeti nga nzambe pena so nzambe zalaka pesa maman Barcelone passeport rouge. Ah ouais. Ce qui est Jaline Zambé, Bakisele Yami Balé, Azanango D. OK. Ouais. Ça c'est bien. Ouais. Alors Lelo, tu as remarqué une chose, la musique congolaise, on est vraiment polémique, il y a ma visa négoto lobawa. En tout cas, il y a un de communément fléau, les autres dérangés van de Congo et belé. Alors, autant là Lelo fallait pour pas 54 visas lui et créer la polémique et belé, côté bébé moni papa chéri a na 57 depuis ceci les affaires likamboyo mais tu relugato vérifier vraiment pas besoin de noter à bon à l'aéroport mais tu vérifier on en mpanzi affaire bande ko ba ko lobake conseil les annulé il y a Washington pour les 4 États-Unis éviter yo za pire mutu ya fait rigola maman ba ko loba kombo ya faire c'est vrai ça conseil les annulé en tout cas ngai
vraiment nalobi makambo ya grand frère nanga Ferrego là, mais en tout cas na ki remarquer loko moko bureau ya vie nde muté boma vie. Oh ouais, bureau à vie Ferrego le boma makasi parce que Ferrego là le padre azana tanta yoka batunyonso, tu vois. Yé a yoka au bureau zo bisaye parce que atambola na nzela te peut-être a yoka ba opinion ba congolais. Tu vois biso nde toza mieux placé to memelaki maloba mais tu as remarqué na biso moko to approche à Ferrego là ba calme moko boeza faire ko fongola mutema mo bo eloko mo sale mamaka mo remarqué ka bureau zo ba ote yaya zela président lala ah yaya oyo pongo Ferrego lala banda botama kana tour na ngana obenga bo Ferrego lala yaya nous ango bo beta ngana zala na wenyete na même musicien te na artiste comédien nous avons nini et puis le seul comédien peut mon matière na podium na bino jour à martyr ezalanga na tambola na tika famille na ngana lata combinaison na ba luka na stade de martyr ya na toka ya ofele et nyosmo ba laka na joie et le côté tu vois donc bureau ya le padre muté bomaé parce que nyonso ba ko bengisa ba sola na yo yango te salema yango so mona ka lere moko vient na biso à cause à la mata mais bureau et autres limbisa donc bureau est à la intérêt na yemoko ouais ba linga kuti to poussa na pembe na vie parce que ba vérité yo bimsaka lelo pourquoi pose na temps belé même na miki la pote na monsieur belé mais yo bimisa encore lelo veut dire que moi ma belle ali na 4 entre yo na Ferrego te ma belle exacté mais sauf qu'il y a une émission après ba concert benga na to solo la rati mais l'air moko mo luka siko vie ata ba la kakiyo on peut sanga te ya na ndenga mabete Lia avion à combien? Hein? Na mataka na Air France. Na mataka business. Tu vois? Et ça na eloko oyo le padre ko la kangate oyo pena ko bungi sanga mutu. À part garder bisanga ke mon leader ndeza na tikele orchestre. Yango ne bena muteko lengi sanga na lekina ni. Ouais, faire le go ça tikele na orchestre on est belé ba longwa. Voilà. Marcos déjà. Allez, mais Marcos. Atiki la na orchestre wana. Il est déjà na longo lié. Marcos. Na biso ko tala na oyungula sikoyo. Na ye malé mais pas Tracy Eleza na longo lié. Et puis la suspension indéterminée. Oui. Yango nyonso na fait ça bango. Mais biso ozangi nouvelle toi na bandane. Na sima biso tozomona na kembi na kamba fere na kembi na makamba fere na kembi na makamba fere na lobela keka bolamu na bundela kaye mais l'air moi comme aboye obenga aya mosute obenga birobo o presa kendeke États-Unis mais oyebo sécurité na pas na presa lali si on a yokela nani c'est que bureau ça mabe comment président faire à lali mais yo bureau ça do bakete à voyager qui c'est comme tema mabe faire bino ne bokunda mais siko yo ke ndanga mutu na 5 heures pe ko sa nini lidanga mystery o ke taki tango ya ko sakana te ba artiste ba kota minuit ba ya biso to vivant na poto ata 1h du matin on yo ta la mutu. OK tu vois mutu na ye ngana ko ke ta la faire gola le padre grand frère nanga ata 0h minuit 1h. OK oui na ko ke ta la ina na droit nanga c'est mon vieux. OK tu vois et puis na bundela kaye likolo nango tozana bandal awa tozangi nouvelle lors ya concert ya Fally Poupa awa na terrain municipal yo zalaki wana tango moni Fally ozui palpite yo mo landa Fally na sima okomo landa leader yo mo leader okomo landa sous leader na okutana Fally Poupa apesi yo mote yo mo wando panzana o na déjà fanatique na yo wana bana bandal ba beteli biso les gars Gérard Pegim da beteli biso awa Guilin plutôt yo mo panzana da fanatique na yo otono na kendai par erreur tout ça n'habite quand on a kendai par erreur yo mo bandani leader ya Miss te oya ba haute trahison na ndenge mabete leader ya Miss Ipupa yeyo on comprend aujourd'hui la leader ya Miss Ipupa yeyo le fils seul fils ya El Marabiach voilà Fally Ipupa aigle yeyo réponse ya wana ouais bidé tout ça non et puis tala ba image na ndenge Paris Charles de Gaulle azwa matana avion azala nanga José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo ko mate baza na mboka nini baza na France mususu aza na Belgique e ko makate mais baza ni kuyiba na rembe na France na minute oyo
agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci tala biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kali soki oza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza tala baza continue JB Service ezalaki ezali soki baneke angolais nali te angolais JB Service etat eza musike ngane muna yo tika aigle Fally Ipupa na yele tina kata Charles de Gaulle ba image eza na TikTok nanga aye aigle pe atali alobi ate ozala nde mutu ya malamu boye nini bato bao néglige nga vie te nga mona se trompaki bao néglige nga te nga même ne se trompaki adresse ouais bien remarqué ne se trompaki yaya outaka poto oya na kino mataka moto aka yo moko vraiment d'ailleurs ba leader ba oui ok so ya promettre on y a la ki on nini man Fally Ipupa ya la karaté ya salaka ok ya salaka na minute déjà transfert nanga déjà on entend même na kitibo eza de assuré ok yango na yango taxi na taxi ça futaki déjà ouais ya ba monyo so yo sala oui eza déjà assuré ko mais je connais ça biso mo muke tolo bango ezalaki jalousie tant fait rigole na moni yo en image na Fally Ipupa nde akomi ko réagir ya koboya ko ya ma téléphone na yo ya koboya plus bato bakoti na parcelle na yo tozaki nini yo moko imaginer soki mabe moko ezalaki entre bino na ye yaya bana tata moko bayinanaka te ata mabe ekoti bokabwana te po bana tata moko tu vois quartier latin yaya na biso auta kuna tu vois donc c'est-à-dire soki nga naza kokoluko naza koko ya Koffi Olomide donc c'est koza grand frère nanga ata topotani un jour tobongisa ouais ok réponse ya wana voilà lelo ya Gabi alobi Gabriel Bolembo alobi na félicité Gleta félicitations Aigle 54 visas en tout cas et ça linga bien jour na yokaki yango tant na talika na réseau mbala moko 54 visas ok na délégation 54 personnes na ba journaliste na ba artiste comédien na ba musicien siko tala kaka Aigle à 15 jours susu na ba musicien tout orchestre mususu honoré bango kaka abi ale yaka na délégation wa akena bango wana tinani Mignon Abraham ok oui azala na biso te mais viens honorer kaka abi yaka tokende amemi bango donc Aigle en tout cas ba félicitations belé jour temps na tala diabo na monika 54 visa na peinté et ça là na somo ouais ça là na somo ya eza facilité tout monde belé ba ki ambassade bo ba rejeter ba boaka bango ok mais ye pena azwi yango 54 ouais aza exemple à suivre ok ouais eza qui cité
yaka mayele na musala onde bafinga Fally yo pe keba ba kotu na même bafinga nani nde bafinga Fally ya na tika la mutaka la pona ye ouais so fini na tika la mutaka la ouais na laki yango a mérité respect belé a honorer musique à Congo a bundela biso partout donc tout ça parmi bato lokola ba manike leader na kati et puis tout le bla Fally ya nga naza artiste comédien naza artiste comédien obetaka musique à bien na roya na soutenir yo bozolo bela Fally bon oui non comme pourquoi pas ya azo sala musique azo honorer biso c'est normal to kumisa ye zéro échec ya muto ayembaka na français sans erreur ye wana oui abeta ngo bien pourtant bakendaka bastudio biso tozalaka te nga na tikala kotinda musicien moko te kende koyemba na français ntango ebimi boye oyemba mabe nga na stinda mutu te nga ntango ebimi kaka nga na zwi yango na tie na tiktok na nga babone bakomoloba te ayembi mabe ayembi bien mais banda na banda koposte banda na banda kotya aigle eza na mutu moko te alobaki aigle ayembi mabe na français siko nda nayebi mais sikoyo na autotune ça va nani yaya autotune bakompresse yango soki boyemba te osalela yango te maître Gims grand frère na nga tozala na ye na Paris tozalani na kati ya France ayembaka na autotune ayemba nango ba oui nana yebisa oti wana vie na nga ti ayembela yango mokolela deya ya otali image wana mikolo yango mde esalama polémique te natalaki te natalaki te wa natalaki te voilà tout le monde est moi sur l'émission la biso alors concert eza pour quand déjà oyo Fally Ipupa a bengisi a memisi bana mai mikili ya poto et puis na concert wa toloba leader a mis ça kozala ensemble na Fally Ipupa na bana mai pona ko se pe ensemble na concert wana te déjà ndenge za wana na ndenge ya délégation ndenge zo kende le 25 novembre en tout cas bakendaki déjà Baké déjà pour ton information, Bamataki déjà ouais. Bamataki déjà. Ouais. Na ndenge déjà nini ya makambu déjà bazabe à côté kuna nyoso mona ba tikala ga poso. Ba okende kana ndenge formalité. Mais makambu tu eza de kuna conserver déjà beta maki plein craquer makambu c'est l'équipe bien zéro mutazokyo mutasali be etikalo salimate. Ouais, ba betele ma boko ba français ba gangi. Ouais, bakomanda. Allez, mettez la Fally Ipupa maboko. Ta 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 ta. Eh oh. C'est lui non. Bakomanda be ba yete ba déranger te. Te nga ibi na mbwana te. Nga za na poto na ibi na mbwana te. Na ibi yango te. Ça c'est bien. Alors, il y a Gabi Boulemolelo, Gabriel alobi que agent secret ya artiste, comédien et belé sur le lo bien abeta minduki awa. Et ça ba bombe le gola ndeko na so mu asalaki. Abeti ba bomba kena. Ebite yo pozana ba secret ya ba artiste comédien belé ya moko na biso. Faut yo ba net secret nini. So ba le secret c'est que ça makambo oyo sala na bato. Donc c'est-à-dire le yebani. On condamné sur le ko ozalaki wana donc yo pozana kati. Ouais, donc maman Gabi na respecta ke belé ba mbote belé place à ça. Ce qui yé mutalobaki bongo c'est-à-dire ba yebani wana makam na bango. Nasiko série ba osala banzonzing banini biso to bima na biso to yeka lelo. To kota mama ondeni ya makamba mama kulutu ya bayaya ya banoko ba papa kulutu nga na yebi na ngate. OK, mais pourquoi plus leader a mis selinga ko kota penza ba film ba ningate on ko za plus na bagaga ba ningate ezara en fait nini na clip ya Fally Ipupa bomona nga na aigle ouais. OK, bomona nga na kati ya clip aigle ouais na ozala wana na toujours une question par rapport à aux ensemble na bandeko no ba comédien aux ala vraiment fait la rani te wa benga nga na yaka mutu abenga nga na yaka nanga parce que net nga na yebo nazalo kwa na la mupaya so na ina Congo na mupaya nazala rapena awate donc moi na yeba akingandi a répétaka ou bien tournaka awa izate donc so bengi nga numéro na nga na pesa ngo mbala na mbala plus 33 7 66 20 22 00 donc plus 33 7 66 20 22 00 leader a misi 24 heures sur 24 heures sur WhatsApp. So benginga na roya na osa musala. Cop na biso nde yango. Au-dessus président Fiston ça nini kuno? Non président ça très bien. Ouais, ça très bien président Saï, mon président. Moi na poto. Maman Véro ba mbote belé et là mon kana remarqué président ça ya munene té. Avant na yeba
président ya munene te mais on a déclaré ma vie président na yo kasoni bato ba déclarer ko bonga déjà bonga oza de na nyonso mais etikali kaka munene ayibisinga o bongo président na yesoba la ka munene ngabi bakamba papa moyena kota ezate voilà to sous la question oyo tomoni matanga ya mwasi bon ex femme ya ndona biso Ansu Luzolo Shalamama watraki biso rencontre munene salami wana ya ndeko 2 minutes na Ansu Luzolo babongisi na ebite yo za mwana poto et salama ina ndenge nini pour que bolingwane zonga o ezalaka kala ate bamali et puis ba wela nini kuna kitasa awa lelo bimaka ba wela ba dive na ebite yo za mwana poto te ngapena tukara nenga mabete na zalala président Mimi na pesi bambote président Ansu Luzolo na pesi bambote en réalité déjà président Mimi a la mute à mabete président Ansu a la mute à mabete donc makamwana nam talakisa inga eza président la die sobe nam talakisa inga kete oh tala ba vieux na o ba yokani ngai sala inga bien tu vois mais na ebité ba na ndenge nini nga na moni bango kana ba image nga pesa linga bien parce que les moi ça la rapace ozana président Ansu leur moko kezana président Mimi malako na Mimi malako traite siko bango moko conscience ezwi bango abi to bongisa déjà avant leader à Misi alobela biso to ayokanisa biso donc ba bongisi et ça linga bien atanga pesa qui une chose de bon na kutama wana te ouais son maman na biso la maman en tout cas et ça la passe vraiment natika matanga nde mais le basangana ki nazalaki wana te ouais au moins na maman très jeune otiki bana donc ça fait très mal donc nzamba batela mulimo na ye ake nampe ko ande to loba division zaki ya nini pardon division ya Ansu na 2 minutes yo zalaka na bango na poto ouais non tout le monde a na réseau ndenge zalaka na ngwa na mona na na réseau mais na ko remarquer loko moko président Ansu alandaka mingi makambo mo pa wasalaka Koffi Olomide tant na moni déjà Koffi Olomide ba yokana waze ko ngabia président Ansu un jour ba solo na président Mimi là si tu vas internet président Mimi pe na président Ansu ba solo li tu vois donc ça là très bien président Ansu imitara o mona yité bon ne sota na page ya président Ansu moi Allah tu biloko on ça là très bien fort ouais alors na mingi biloko wana voilà merci leader à Miss c'est donc tokomi na suka émission na biso je crois bien bande ko bosepeli comme na leader à Miss Kinshasa ben on va pas se séparer comme ça to tirer le temps juste pour 1 minute à ce Sabino ba congolais ba quinois et puis diaspora mobimba leader na bino yeyo mutu na bino yeyo artiste na bino yeyo et puis moi mbote na 2-3 personnes leader à Missi ils a plus mieux c'est qui ça biso kana bilo non et salara ils ont autrement hein ils ont ndenge mona ba mususu te donc ya yego c'est ça oyo na habité ko to pesa on comme nini na tikelo mikoli. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Na bandeko tout de leader à Missi. Merci na kata chaîne. Vous s'abonner massivement. Awa nenge te loba kaka. Na pesi ba mbote na ngana ya Willy Musheni koda mboka. Hein, balobi muto aliaka dollar o lalate. Muto akabaka nyonso ya Willy Musheni, le boss Carole. Pourquoi pas aussi na pesa mbote balobi na John Kitoko et puis Luisan Ombata Segeden South Africa. Balobi na kata South River na ndenge ya Cape Town. Vieux oyo petit na uti mikili na kata kin na tindi koli vieux Luisan Ombata bambote belé en tout cas ko za lipasa ya la ramabe ngana la lipasa oyi le na tongo pe na lamuki na oyeba te ngana za wapi lipasa na nga za wapi et puis bandeko tout ba congolais place ozali ko yinaka mutuka pamba te ko négliger pe mutute omoni satan oyo zo négliger lelo satan continue ka le ramabe na ye. Imaginez ce qu'on a masumu na onyo so kufi lelo OK na lifelo namta sécuriser yo satan ko maltraiter yo ndenge nini sala ke bazala bien na batu nyonso na vie ko négliger mbatute. Merci beaucoup na bandeko tout boto la leader à Missi numéro na nga eza +33 7 66 20 22 00 et là mo kana ka moi mathématique ya la na buzoba comment c'est possible 100 personnes fois 0 égale 0. Bon, batouana baké, wapi, mathématiques, elle vous merci.
Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolwe azosale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azana pa moi Kombama na yo Jésus Kombama Tirobo Yesu na lingi na tatola Yesu Papa na lingi na témoigner Samba lola ye Napena tatola bonsambe na yo Iswa bato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Samba lola ye Na ye na babasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Libosa bonsambe na yo Salelanga Yesu, Yesu Salelanga Yesu, Yesu Salelanga Yesu, Yesu Salelanga Yesu, Yesu Undelanga Yesu, Undelanga Yesu, Yesu Undelanga Yesu, Yesu Undelanga yo Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, Yesu Longisanga Yesu, Yesu Longisanga yo Merci Jésus Nalebi bia bisenga senga Nzamba lola Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga Nzamba lola ye Lokota ngai Yesu, Yesu Lokota ngai Yesu, Yesu Lokota ngai Jésus kotika ngai te Lokota ngai yo Tombola ngai Yesu, Tombola ngai Yesu, Yesu Tombola ngai yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu, Yesu Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Mesa mukatanga lisa Alléluia, Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika Nzamba lokotanga Unayemba buye Soki
nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo ningana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.